Merci. Toujours que nous avons malembe pour bana na biso basa la science nucléaire oyo. Pour pays à Congo et se développer et que rapidement. Alors, et nous comme on a kota à sujet oyo, to be en demi-vie. Demi-vie en anglais half-life. Qu'est-ce que cela veut dire demi-vie? Surtout vous comprendre dans notre banapé ça comme valeur ya ko sakanate pe to banabate la babilanga na biso ba mabele na biso. Demi-vie. Demi-vie eza fona keneka na exemple. Par exemple, mama azu potopoto na ye ya loso atie sikre apesi na mwana lia na 8 heures wana bana balamuki. Mama mususu apesi potopoto ya soya. Mususu potopoto ya masambo, mususu potopoto ya bikedi yo ya biso ya fufu manyoko. To comme la baduze mwana wale qui peut-être fufu ya bikedi akomi ko se plaindre mama nzala azobeta balona kutakwe wana kao. Pendant que maman a passé bani masambo ti 13h nani kutu ko se plaindre te bazana force énergie ezana. Mususu soya ti 15h30 16h bana wana netu kutu mais potopoto ka ba onus ba melai na même moment na 8h. Mususu loso peut-être 17h le mama nzala. Elinye loba ete poignonso oyo ya potopoto bango nyonso bazwili ezali moko, mais pourquoi endurance ezako dépendre selon propriété ya chaque produit oyo ya potopoto ezalaki élément primordial oyo est composé potopoto parce que tutaki miliki tusakite sucre tusakite mai mais élément moko euti ko changer na kati ya nzumu oyo chaque nzumu d'une façon séparée. Et ça li était mwana otobana oyo résistance na bango ezali ko dépendre. Et lui ko ba ete il faut to yekola pourquoi mundele azana mayele na makamutali ba minere oyo kabila linga revoir code ya ba minere ke soki akoyeba me ba biloko ote mboka Kongo ezokende ndenge nuka somo parce ba minere ya mwana bazolinga ba ignorant bazala wana po ministre Carbir ministre mine et énergie auta ko sala science politico-administratif alors ministre ya carbi ya hydrocarbures osala no neti ba mende basala ba science criminelle ale yo kende batu na Kongo tozo kanisa ke pozala un ministre zala muto sala ba science législative kaka osala politico kaka ba administration pendant que bazo kende ko tsa misapi na banona ko sinaka ba contrat ba makambo o ba yebi na monte comment ezalelaka. C'est là où Congo ekotika ko bonga pe e ba mindele bazo profiter na situation oyo. Demi-vie elingo ba awa ke loso soki eza koumela mingi par rapport na bikedi par rapport na masango c'est que ya une certaine vie eza na kati ya élément oyo na potopoto oyo mutu peza ko sala ete na libungu eloko yango tango ekoti eza pe ko reconnaître te koko na ngai ancienneté na ngai existence na ngai loso nazalaka déjà na une certaine vie yango tozwa yango boye jour balongola ki masango wana na bilanga compter jour na 1 ti jour loso ma potopoto na baye ko lamba yango tia intervalle wana point final do jour wana suka loso wana poto malisanga tozo kaya na sango masango wana de jour elambani parce que ba changer yango nature na ye ba bombarder yango bombardement en neutron bombardement atomique parce que olongo lisango ndenge ebotame la place uta na ferme kuna evivaka na ndenge na yango na dépôt na grenier yo lelo lambeli bano potopoto obebisi yango parce que tumbi yango c'est ce qu'on appelle maintenant entre jour ozwaki yango na bilanga na jour eko provoquer yango o bombarder yango o changer yango nature na yepo mwana amela yango potopoto mais sans que on détruire atome parce que moi na kolobana mbeli potopoto masango donc ezala masango même si détruire yango d'une manière ou d'une autre pour lambi yango entre jour à cause na zamba na jour à détruire yango to benaka demi-vie yango c'est exactement ce que ezalaki un mois uta elongwa na bilanga donc demi-vie ya loso oyo est égal à 1 mois divisé par 15 jours donc demi-vie na 15 jours. Ce qui loso soya ezana tana opo longola kiango yepe azana demi-vie na ye half life chaque produit o soko diviser yango garder yango selon nature na bango ya existence na bango na jour bazwa yango
À peu près, c'est ça le scénario. Il y a qu'est-ce qui signifie demi-vie. C'est ce qui fait que, ce qui bikedi, moi, à l'époque, je bikedi na 8h, na 9h30, maman nzala. C'est clair que bikedi comparé na loso, bikedi demi-vie na ezan poussé. Voilà pourquoi réaction radioactive, activité, ya. Radionuclide wana nucleus soit source ya bikedi wana libuma mutu eza na ona vie ya makasi te ebumeli nango pete. Alors il faut la landisa exemple oyo na exemple pratique pour voir qu'est-ce signifie demi-vie, si bien que vous comprendre déjà qu'est-ce signifie demi-vie. Maintenant nous beaucoup mieux on te passer tout mieux basiko importance ya Congo na ba minerais Congo sana te code ba minerais ba nda revoir na bateau baza ni muke préparer te ba limite ko travailler na ainsi de recherche scientifique te pour être aider bango ba biloko bo na localement et biso moko pour beaucoup si ba pa na ba code ba minerais boteki mboka danger munento za Congo mikolo. Les Kabylistes veulent vendre les Congos pour revoir code de minerais sans bailler de valeur de minerais autres. Alors, ma zone qui a même cas ya baloso poto oyo. Pour y a pratique nango. Pratique on peut voir exemple mususu. Pour chimie nucléaire, physique nucléaire, ça très compliqué na ba obanya rendre compliqué mais ça compliqué te na ba obanya comprendre selon ndenge ndele dompe uti ko yebisa bisuke a lotaki amonaki et puis alandika makamba yebisa ngana ba kisimbi wana. Ah, on peut comprendre qu'est-ce que signifie biso pe futo bana kosola na kisimbi na biso bazana ba place on metto na coopérer na bangote. Nakala mbidika moko toza ko toxila ti avant ba fura microwave et ya ba micro-ondes. Soki maye bani ko toka ozana besoin à la place zo toxila moto ko yoka bani beta siffler pi vapeur zo bana le doucement ko boye bete ti ya papa ebeli. Zwa place vapeur na ezali ko bimela zwa ventilateur na ndako epesa ko mupepe na tango za na courant te longola na courant kende ko tia ventilateur ki paka wana place gaz wana to mili wana ezali ko bimela avec une grande pression okomona etindi ki palette ki paka ba ki paka iko ya 3-4 palettes. Deuxième qui paka et ko vanda wana mupepe na su ba etindi yango. Troisième ba etindi yango. Okomona comme cycle complet qui paka wana et comme ko baluka na pression oyo euti na nani na mai oyo na nzungu ezali ko tokisa ezako bimaka na place moko place pression makasi ezali énergie moko ekufaka na bele ezali te énergie et se convertisaka awa to monete milinga comme ko bima milinga ngo etindi ki paka comme ko tourner ozana choix ou bien ozana pemena ki paka ozo pe mu pepe elingo bake ozana besoin esne lisusu te mbidika wana ezo bala ki paka ti aussi satisfait parce que rolo somla ki paka po pesa ko mu pepe siko ko mpoko zoni ni mo pepe na yo. Donc awa to komi ko yasi koyo na importance ya énergie to wuti nango à partir ya mwana bana bale to za ko mona endurance na bango siko pe to ye awa to moni susu ki paka ko za ko baluka endurance mais endurance ki paka oyo eko za la mesurer si vie to demi vie ya nini yango eza na source eza ko balula ki paka oyo mai mais mai est-ce que yem to zo bala ki paka non mai pe ye na tour na ye ko toka muntu eza ko tindika ye pression na ebima kotoka wana ezali soki eza koza mupepe ngo siko ekomi ko diminuer. Cela veut dire que makala na nzungu ekomi pe ko diminuer mupepe soki pala paka za suko baluka te c'est clair que elingo ba ete makala esili du on a le choix olingo continue koza mupepe to continue tiaka makala mais combien de fois okotinda yamado kena wenze kena kosomya makala okomona ete mbongo ekosila yo parce que makala pe esili wana premier scénario ya énergie esili ki paka pe kuna esili passé bongo pe esili to za la na ka o to zali okomona ete ki paka oyo ventilateur oyo est-ce que epesio mu pepe d'une façon que comme si SLM de la pesa yo mu pepe. Réponse est claire que oui, je suis satisfait na tant vapeur za ko bala ki paka oyo lui mu pepe nanga rôle ventilateur nanga oyo eza na osu na importance tengana kende pa ba libanais ba texana ki paka na tamu ki paka oyo moto za kotoka
pour que ça va mon pépé fonctionne en yango basala qui par rapport pour que ça mon pépé d'où je suis satisfait na katanda kuna je ne connais même pas Esnel donc Esnel apparemment a une importance mon côté na minute oh titango makala na mbabula na echofa kana yango je suis satisfait ba libanais ba kozwanga so nyosoma qui par rapport kuna te toza koya na physique nucléaire ya simple ya modèle mboka na biso sele ba kisimbi na biso nyonso lelo to ba ingénieur nucléaire okomona ete question ne naza nango soki kipakapaka oyo basala yango po epesa ya ngai mopepe na nani na courant ya Esnel sikoyo Esnel aza na ete me nazozwa mopepe na ngai du quelle est l'importance ya Esnel mpona kopesa ngai courant ebalusa kipakapaka na ntango mpe kipakapaka sikoyo eza kobaluka na même fonction sans Esnel elingi oloba ete ya une certaine collaboration mutualité ke soki courant eye na lisoko ya kipakapaka be kipakapaka ekomi kobaluka et soki courant eye te kipakapaka evandi mais soki nga naza kobalula kipakapaka à travers vapeur oyo naza satisfait du il faut pe inverse ezala possible ke soki kipakapaka ezala kobaluka courant mpe kuna il faut ekende parce que ye mutu abalaka kipakapaka sikoyo kipakapaka ezobaluka kipakapaka il faut pas pesa courant kuna en réalité oui c'est vrai pona mokuse zwa mwinda tia na lisoko ya prise na yo place ozwaka courant sikoyo courant ezali te tia mwinda tia wana mwinda 30 watts 40 watts ndenge olingeli yango tia système oyo touti koloba awa ete kipakapaka eza kobaluka kipakapaka oyo soki ezali kobaluka c'est que fait pesa biso réalité ya source epe courant mpe asawutaka oui kipakapaka nyonso soki ezali kobaluka na minute oyo otie mwinda kuna mwinda wana ekopela elingi baete awa tokeye Esnel ya biso moko parce que bamama ya quartier balobanga ndenge nini bino courant eza te na quartier oyo me bino tomoni na ndako na boza ya mwinda boza kotalaka mpe télévision ah c'est que tala place tozali kozwilaka mopepe oyo ebalukaka me sikoyo vapeur ezobalwaka kipakapaka epesi courant ah alors soki boye toyeba ete toza kotala télévision match nano esili te me makala esili bandeko na nga vie demi-vie de sujet toza nango sikoyo awa mpo tocomprendre importance ya Congo il faut makala ezala wana etokisaka nzungu oyo soki te tokotala su match te sikoyo makala esili mami oza na mbongo oso oyebakisa makala mpo ekontinue kobalaka kipakapaka oyo etokisaka mai c'est là où oza komona ete soki courant ya inga existaka kipakapaka moko eza wana na turbine ebalukaka yango moto epesaka biso nini énergie oyo bakoki komani ya courant parce que tosali awa l'inverse elingi mpe koloba ete na ndako na yo mpe soki okoki kozwa lemene kipakapaka otiango na montagne bao baza na Matadi Boma bovolcan na Kivu bana ba montagne toza na besoin ya Esnel te kipakapaka kaka ventilateur nyonso tote sobala ba gazin tia yango na likolo ya toiture na yo mopepe ebalula yango ozwi courant ya ndenge eyelaka soki courant ebalukaka epesaka 220 volts kipakapaka mpe oyo ntango eza kobaluka eza nini na 220 volts ya sorti donc keye na montagne ya Kivu tia kipakapaka na yo zala na Matadi na bamontagne na biwei wana tia kipakapaka na ventilateur na yo ventilateur soki eza kobaluka kosala erreur te osimba place osimbelaka prise okokangama na courant exact ya pic 220 volts sans discussion otie yango tembe expérimenter yango alors banato banaka kosenga na bango banato banaka kobelela bango batikara abelela biso batikara kongo ya bankoko batikara kongo ya Lumumba batika 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 kakosenga bozonga na mabele na bino bozongara bipai bouta bozongara bipai bomesa na bitumba bozonga bozonga na bafami bozonga bozonga
jireso na musée. Mama ikambo demi-vie. Bana baliaki loso. Chaque mois nazana tana ye. Makala oto zaliko tokisa, makala zaliko sila. Elingalo baete, soki na koki kozala na eloko moko oyo eza kosala ete moto na ngai ezo continue kopela. Nlisuita chaleur. Pora za kipaka ebaluka continue pesa nga courant. Ela eloko nde wana mabele soki na moni yango nazwi garanti moko ya kosakana te. Eloko wana yango toza kobenga ete uranium oyo eza na Congo. Soko bendi bana na ye balingaka mutu moko te. Balinga koza baongo baza ya mikubwa bakisimbi ba existaka avant la création de cette terre. Balinga ka eloko eza na peme hote nyoba mayo te na peme aza na problème na mayo yango. Voilà pourquoi on a une pile atomique, centrale nucléaire. Libanga wana ya plutonium tango bazwaka yango, bati ko tsawana mai bakomi kotoka bakanyi nzumo na makasi bafongoli place moko atifu, place anta yo fonga ya mtu ba turbine ki paka epesa courant. Ya nzo mona ete France, premier pays na monde. Oye na États-Unis ba pays nyonso Europe bazana mai te pe la turbine ba oh ba mindele ba lula ko barrage dinga bo sala erreur te parce que courant ba inga pesa la turbine kam te balukaka ba ba centrale nucléaire na bango libanga wana nucléaire ya nini o eza na ba réactif na ya mte balukaka ngo ba ete soki mwana o ba leki ba poto soki ko yiko découvrir na nature biloko eza ete mwana soka le yango akoya soko tungiso te mama nzala ozwi trésor moko akosakana te yo eza pe meme mana kamino soki balukaka soki na kana essence to sombi okay kote sombi pourquoi essence super eza cher essence normal eza moins cher parce que essence normal to ko na kamino tabuka quelques kilomètres ça ce que na essence que ça sur essence mais normal oya ya suprême et ko kumba yo un peu na ba distance ebele et lui ko va soki ko découvrir énergie moko ko coupler ya na moteur yango za koyoka ete mikolo tozoke na de biloko énergie ya ba pile ya nini ya ba batterie car électrique poto boy ko kana na ba station essence yango za ko boza mindele ba boy baza ba maite na ba Union soviétique kuna na ba pays mususa ba pôle nord sud kuna tout ça baza ba tumoko piona rivière moko za te pe ba la turbine mais quand ils doivent avoir un produit qui peut chauffer de l'eau wana za ko bimisa ki paka ko tourner yango baza énergie na bango produit abokoki jamais kotika yango. Voilà pourquoi baza ko kosa biso na Congo ete bino na kota uranium c'est un produit très dangereux. Vous êtes obligé de tuer la montée, vous êtes obligé de avoir une énergie atomique tout parce que ce qui est explosé mais na koye bisa bino ete uranium explose akate. Oh plutonium peut exploser akate. Il y a de ces conditions ça na nini te. Na koye bisa bino plutonium peut baza ko tetla ba maladie. Uranium pesa na bien pour la santé ya mutu mais pour babai sabino pour bosimo kisimo pour pas garder puissance na bango bombe nucléaire à l'émission on continue to kolobela pour vous dire que qu'est-ce signifie bombe atomique qu'est-ce signifie bombe à neutron pene mundele ka ko bang sabiso mais en entendant yo congolais foye ba ete soki mundele ayebi valeur demi-vie oyo qui est yango na pesa bino pourquoi Congo est en danger ya kosakana te bande ko ngai. Demi-vie signifie eloko oyo tango existaka na avant ba déranger yango ba bombarder yango weti bilo ko lia oyo na libumu ya mwana to mama azu ovulation jour ba bombarder ovule na ye wana ya demi-vie elingo ba ete uranium oyo esalemi na mokili ya nini ya Union soviétique ba côté wana tout ça eza na vie ya à peu près 87 ans. Et nous avons construit uranium, ba extraire plutonium na yango wana, ba tie yango na nzungu, ezo kotoka. Avant que esi la valeur na honeti mwana amela potopoto na 8 heures,
akomi na 14 nzala ekomi koyela ye o alaki soya na 15 ekomi koyela ye oui produit nyonso eza na demi vie na yango demi vie ya uranium oyo utaka na Union Soviétique na ba pays mususu eza ya 24 ans plutonium oyo ya 238 eza na valeur ya 87 ans par contre uranium 244 oyo eza na mokili ya Congo nulle part au monde soko iko bimisa mwana na wana oyo ko ba plutonium eza na valeur ya 80 millions d'années elilo ba ete makala oyo ya Congo na uranium ya Congo tango banayi ko tumba yango na jour bani ko tumba yango okokende ti na 80 millions années avant makala wana esila kotoka mwana osoka liaki jour na aza na 80 millions années dayo kaka na nzala te pourquoi babiloko bamindele baza ko wela yango awa tokomi na komona un peu moins clair que Congo nguba na yo zana beza nguba zana uranium mais makambo eza na kati makambo wana ebimisaka banguba mafuta eza na kati protéine eza na kati biloko ebeleza na kati uranium ya Congo na pesa ki bino deja yango eza na plutonium produit moka tuza ko lobaka juste depuis to bangawa mais na pesa bino suba kisimi mususu o baza na Congo oyo Congo baza ko wela oyo mokili ya Congo faut sala attention parmi les 33 bakisimbi o batikalaka ba création mobile ba onze ba kufa ba batikalaka na loi na bino 5 baza un peu spécial ba radioactive baza ba radioactive parce que baza na ba atome nombre lango un peu trop différent qui est peut-être un peu que ta continuer to kolobelango mais en entendant ya liboso to tsango cadmium na yebisa bino soko zu cadmium o sangisi na moninga na kisimi muso ba be ko ma tellurium baron balé formule chimique eza nango très simple ba kopesa CDTE siko CDTE qui est calcium tellurium mélange wana epesi sorte à dielo moko baza ko yango photovoltaïque et photovoltaïque produit n'est rien d'autre que plaque o epesa biso énergie solaire o énergie solaire awa tokomi comment c'est clair bana baleki potopoto va vivre awa toyekete nzungu eza kotoka na makala sila ki to comprendre que uranium na mwana oyo plutonium kaka tolobeli na Congo akopesa 80 millions d'années donc un petit français ne manquera jamais de l'électricité dans sa vie yango eza komona poto minda tien ou te pelaki parce que nzungu wana etokaka type 80 millions d'années mokili peut-être kosila que pile wana ya français ekotika yango kufa te mais tokiti awa sikoyo calcium mona ba pile mike ya ba montre ba nini tout ça nango eutaka na Congo soko mélanger yango na tellurium un produit qui n'a même pas le code minier na Congo et tout qui para na biso te parce que tellurium to yokani bien eza parmi ba élément na ko sono nini yango bana ni so ya botaka Congo to yebi na biso ngote to ndo tsango na code $2 par kilogramme haleluya soko sangisi yango yango mtepesa photovoltaïque photovoltaïque yo yebi sangai nana o azana beso chake na kosombaka ba pile ya montre pile ya radio na ye pile ndenge na ndenge aussi longtemps que soleil va continuer coexister na mabele photovoltaïque panneau solaire et ko continuer ça là pourquoi il continue ça là parce que via cadmium on a expliqué déjà eza à peu près 10 millions d'années yemo ko parce que tu as qu'on diviser so quand on a 10 millions d'années avant on a utilisé fois 2 20 millions d'années à exister avant création ya terre avant baba ko se mélanger na nzungu ya format mabele et il va être soki au monde quelque part cadmium yebaka ete tango simba kiye makamnyo soko sala katina ye on a garantie ya 10 millions d'années avant asile sa puissance na radioactivité na radionucléique na nguya na ye siko mélanger na nini na tellurium qui est le premier produit le plus ancien na existence ya babiloko o créé mabele o planète terre azana existence ya mbula nini tellurium 160 millions d'années voilà pourquoi tout se poser que c'est pour nini panneau solaire montre nanga ya panneau solaire ya énergie solaire soki na lamuki na talibo eza ko sala eza ko pesanga nala c'est parce que soko sangisi 10 millions plus 160 millions qui a à peu près 160 millions d'années mokili ekotika la kokufa même so pasoli plaque wana
ndambo na opasole e okonze ko peso ka énergie o passe ndama e ko parce que atome mi bale o azana yango mi bale te apparemment ça des atomes o a défait pas télénium a défait sur atome ko et pas ya cadmium. Malheureusement cadmium c'est un produit qu'on appelle radioactif et spécial na groupe ya bale 33 ya na des atomes non kuta bale ko utiliser atome ne mo côté. Mais au sangi c'est na moninga ne télénium wazasu na comme na des atomes donc deux produits fois deux 4 éléments au kutane et chaque élément au bazara bale ba ko pesaka. C'est ce qui fait que mundele tangwa yebi physique nucléaire a bloqué mutu mwindu ko simba domaine ya physique nucléaire te to linko yoka binote ko na Irak kuna baza ko développer ba centre pour ko sala bombardement ya uranium tali ko yoka teke na Congo batu baza ko zwa ka ba uranium wana bali ko yoka makambu te ko télénium na Congo parce que télénium apeto ko zulango wapi na ba déchet kaka oya cuivre biso batike biso to zwa cuivre to liaka masoko ya dendo bango soso bazodiaka to ko zwa cuivre kende ko sala recherche tawo pour la cuivre bako la sabino code ya minerai sur cuivre bongo poussière o za la beleka etikalité télénium okuta ko swapi na ba poussière ba or o bino bote ya code ya or mais pourquoi pas baye sabino peke kati na poussière or place télénium ezape ko bima exemple simple ko pe sabino na mboka moko eza na États-Unis awa soki kombona eyemba ngomba na ko pe sabino ngo na kala bazaye ko exploiter or place wana or eyai ko sila tant or eyai ko sila quelques années après baye ko yeso oh boyebi place vous avez timna or poussière or si yamona ka pe mutebota ka subana ba ya kombo ya télénium donc télénium il faut la pesi poussière ba salité na ngo ende ko pesa or et puis télénium si ça ko pesa nikolo mbangu bazonga kina film baby parce que zongolo ko ba or wana sila wana zo banda ko setonga ba ke TF kisaka banda ko wana ni ya kayango kombo ba no rekipe nini poussière télénium Congo yeba ete place toza ko exploiter ba cobalt oyo ba cuivre oyo ba biloko ndenge na ndenge oyo poussière wana mingi mundele alinko yebisa bisote mais en réalité ba poussière ezali wana eza ko pesa ba mindele oyo ba produit mo ko sakana te ba télénium oyo ba cancer et provoquer ba cancer mais traitement ya cancer pe yepeka ka muntu ako traiter ka yango lisusu ba application ya ba biloko ba uranium bio zo ko mo bombe nucléaire ce n'est pas vrai. Bombe nucléaire depuis seulement aucun pays vraiment est utilisé ne soit pas américain une fois pekaka metikana ce que plutonium mwana o abimaka na kati ya uranium aza utilisé chaque jour na ba centrale nucléaire na ba rayon X na biso o ekutaka trop cher na ba sous-marin pour sous-marin ozana besoin que sous-marin que na Afrique du Sud ko na sala ba guerre kuna bongo etele manana na Angola ezwana no carburant non ba ene ba komona ngo to bono tina no eko kama sawa bele il faut na sawa na mai kuna ndenge zaleli eko wakoza na réacteur o eza ko tokisaka nzungu epi nzungu wana mai wala vapeur za ko balaka bende tsaka machine à vapeur ti de existe kana ngo kaka misiko makala nana ko tsa makala on remplace mwandambra quelques grammes seulement de plutonium peut tokisaka yango ba satellite za lekolo yo yebisanga o ba américain baza premier na ba satellite nana wake na espace parce que ces satellites ba moteur za sont des moteurs des avions moteurs à hélicoptère mais il faut que ça carburant na base ndeko ndompe ka muto ko pesa avion yake no tso carburant ko na kata ba satellite wana il faut qu'on remplace na produit o ezali été 80 millions d'années et ko exister voilà pourquoi de ces galaxies mususu ba observatoire ya espace ba satellite bingunduka ndenge na ndenge ke nakatina ba Mars après Mars ba wikere Jupiter mais d'ici Jupiter peut-être c'est 25 ans de 25 ans et lo ko tsaka et que na comment et que na il faut que ça moi moteur wana combustible na carburant fuel na bilo ko lia il faut ko lia bilo ko lia fuel za bilo ko lia et puis ça énergie il faut que ça énergie na kati wana énergie yango bande ko na ngai yango de mundela za kosto biso na sukaka uranium pardon et uranium c'est même pas le produit le plus important na cadre ba radio nini nuclide uranium est parmi les derniers il y a encore le samarium des akututi lelo ba mystique ya kosakana te oyo ko iko pesa ya reza koleka uranium code ya minerai oyo bakabila balingi ko tia kuna jour ba kosisa biso ba samarium parce que samarium ba ko kilogramme ko za na $1 bango ba fibi
mais poto clôturer émission ya poko le poto kendango peut-être ki lobby boko ya komona ete bato bazali babongo bango na CIA Banque mondiale ti lelo bazana ba données classifiées ya ba produits oyo ka tozanga na tableau de Mendeleev nini basala kanango balingi te eyebana ata moke kutu te. Einstein ntango atravela babakamba uranium oyo ayaka na États-Unis mpo ya kozwa licence, mais fallait l'enlever, fallait baproduire belé. Pourquoi? Parce que ceux qui monde de découvrir que oh nzoka ne nguba wana ozalaka na yango mafuta na yango glycérine yango nde bazosalaka produit oyo ba mama ya Paris wana balela kotela yango bazosalaka bakotela sunguba yango te. Voilà pourquoi Congo baza ko bloquer biso que tout ce ba néodymium na biso to yeba importance na ngote bango ba fiba ba stocker et puis jour ko yazo so yimi som se fongani retard mais tozo ke na ba minute suka na batinyoso poto clôturer section oyo et puis lobby bongo to ko lobela ba valeur monétaire oyo za ko couvrir chaque gramme ya plutonium, chaque gramme oyo bimaka na ba samarium oyo za na Congo oyo bato code ya minerai ya Kabila ezana ko kabaka avec ba mende ya kazwa na uranium à Congo avec $2 kende na yo pendant que lobby peut-être bako yeb sabinote 1 gramme ya uranium oyo utaka na Congo ezana valeur à $23 760 et ngwe so bombe atomique moko et kutaka combien par ba calcul na ngai pour ça la bombe atomique moko ya 1 kg et que coûtait $223 760 américains. Wana 1 kg seulement ya nini ya plutonium. Uranium était plutonium. Et nous avons nakata uranium, ozulaka élément moko plutonium. Et bongo radium, et bongo thorium. Bao basala ba rayon X, bao basala ba traitement maladie ndenge na ndenge. Et ça nakata 1 kg mutu otombo. Donc nous avons été biso na Congo toza ko kaba nde nazongeli bandeko nanga avant
kanda esalangai ya pourquoi tokeba to revoir code ya minéraux avec un gouvernement mélangé avec les étrangers te o bakoya ko kosa biso et puis kole kotika pe ko télématé parce que les étrangers vont vendre tout baza ba miyibi bazo kotaka na bilanga na biso na butu ba yebi valeur ya bilanga na biso te biso bana ndako tukena na moi botika ba diamant na biso botika ba uranium na biso na kele susu kandeko ndoshi zoro babel ndeko despe soki monete émission ko sila sikoyo wana problème zalite na kokenda ba oba na kati misoko monete na toyo continue émission na koloba lisusu te na fongoli ba antenne pe batinios ba kota na bango ngala lembi na ngate aya ndeko despe kuna peut-être lembi mais toza na 4 bat na 4 na fongoli antenne tozongeli papa ndoshi. Ok Zambwana, merci mingi pour l'émission Oyo. Je crois que toujours la bozuna biso ba valeur minérale dans biso ya Congo. Comme mboka ya biso eza béni. Eza na biloko ebele en dehors ya ozotanga. Mais la limite d'abord ko corriger mal attendement ya bandeko tant toza ko ile kana na intervention na biso. Omoni tant que nous avons intervenir, tant que nous avons utilisé une collaboration, nous avons collaboré dans Bango. Les gens en quelque sorte ont collaboré dans Bisso, ils ont s'imposer, il y a besoin de Bisso, en dehors même de la volonté de Bisso, ils ont payé ce prix, ils ont bénéficié même plus que quand même Bisso ont besoin. Tout ça, ils ont parce que Bisso tout d'abord te permettre bango pe toza ko bakisa te ba recherche na biso pour que tokoka aussi ko profiter na yango tolobi ke ba mindele ba pesi biso retard je ne sais pas bakanga biso mitute bakanga biso ba ta recherche te mutu na mutu na ndako akoki pe ko bela kisimbi na ye a inspirer na minute oyo pour koka kozwa pe d'inspiration ya koka pe ko utiliser kaka bozwi wana oya biso Congo pe e bénéficier nango na leo otoza nango besoin biloko mingo tanga wana tokoya komona eke maye na biso pe ba Congolais bato moyindo eza na kati tant mosusu kosenga pe to collaborer pe to sala pe complémentarité na bandeko mosusu ba mindele mosusu o pe bango pe bazala boyebi na bango pe to sangisi mais tant bazwa na mboka na biso bazwa te pona ko s'imposer. Mais moi côté kia na itiso kinani atizaki terme moko ya complexe à buzoba odo tozali tout la bonne photo sur na balangage na biso nanu mutana complexe à mundele azate bolinga to linga te nde toza boy appareil to so na minute yo ordinateur ozo permettre ngana yo papa za mato so mutu mutu ngasali yango bilamba to lati eza bilamba ya mindele toza ko mona mindele ka banzambe na biso te non. Mais tant bango bazoué na mboka na biso na Afrique pour ko konze biso soki ba konza ki biso soki ba domina ki biso za po ba kuta ki biso troba bango bazala ki élevé ya moni ba soki biso to ki élevé donné donc ndima bango jamais parce que ba s'imposer ki na biso mais lelo oyo soki nazo ki exemple ya Chine lelo a commis grande puissance na monde c'est parce que ndenge ndeko pa uti ko za ki ba Chine bazala ki déjà na base na bango ba bakisi ko ba c'est bien. Biso peso bito na base na biso to bakisa susu ko leka pour lelope lobby pe ba biso ba ko pe ko dépendre pe na technologie na biso na kati ya Congo ozo ko pa d'autant tozali ko lobela likambo ya collaboration toza pe na besoin na bango to ko la boko mi espèce de ma rapport rafia to ta ngo souti ba kesh to na ngo ya mindele ba sapat ya mindele mituka ya mindele tout besoin de la wana autobila awa ya mindele mais to créer pe na ya biso so to boy collaboration na mindele to ba na ko niveau pour créer ya biso to ba na niveau ya ko sala wa ya biso mutana complexe ya mindele azate fa biso to tika na Congo baba Congo na mbujima so wapi muna tika na kwela ye mitako to ko envier mboka o bango ba yena mboka na biso ba zibo zo ya biso yango ya pesa ki necessaire o ya mukolo terrain aza limité. Mukolo terrain azokoka na ko exploiter eloko ya yete mabelo ya yete po saleza bilanga mais mutu aza avancer na mwa mayele mutu ya comprendre que terrain ou eza ba terrain ya bilanga te eza na pétrole na ser ta toloni ndumani awa ekobota te alors tikana kenduluka mbongo na pesa mutu ko na vision bilanga
atika na vision bilanga na ye ngana zo mabele oyo après quelques années ayi mona ki mutu wala komi développer plus que ye ndenge ezakana kana biso tozana bozuna biso mais tant que koka te ko comme na niveau ya ko avancer na papa nani papa zambona biloko ozotanga biso awa ba plutonium ba uranium po comme na phase ya ko décortiquer awa kisimbi te muta révéler biloko wana tozala clair. C'est ça biloko sali betidi au côté nango au côté internet au côté na livre oza connaissance c'est ça qui s'est invité na côté na chambre na yo abali bana papa zambona plutonium muta non non la recherche oyo ba côté na betidi ko étudier loko wana pour loko boye bote loko boye bote loko boye bote loko boye toza batute au photo zala ba dépendant ya mindele mais quand même nous sommes là pour collaborer ensemble c'est une collaboration toko le kandeli mo papa Tshisekedi o tozali ko appuyer na ba discours na ba ketango zo ba les collaboration na mindela est-ce que a nyira ki amwa ndele ki jamais toujours to kozala kana besoin kana bango to za bele ko ba jabanza na biso to po ba chapeauter biso mais to za pe na besoin pe maile pe ndambo ya bango oyo pe bango ba yela pe biso na oya biso moto za kanango mais ce que toi avancer na oya biso to tika ko toucher à bango so de tika ko toucher à bango dans ces cas-là to tema pe na radio to komisa bonko na biso to komisa pe technologie na biso to na bonko mo qui très puissant mais tu avancer na moté tu avancer en to limité quelque part et to les sembo lobela dikamula biso ya ba to muindu ngambo na za noir na mundelete mais na complexe pas mundelete mais le problème c'est quoi auto toucher limite auto salela pour l'Afrique ou ya on PPT na posa mungu ba na avion o mutu asali yango il faut tant ozoya to ya na radio ate poso ki muninga alobi kambunga na ya na contredire ye ko ba bazola na ngamba mona ngana za pisage non il faut toujours rappeler la raison toujours dans la réalité des choses dans la réalité des choses na minute biso toujours avancer. Tu vois, l'Afrique du Sud, tu connais ça, avion, basali, pays, premier pays africain, c'est l'avion, tout ça. Et ça, l'avion, mais, ce côté, il y a 4 basis africains, basis africains, au monde anglais, basé na 4, mindele, c'est dit collaboration, toujours, comme l'Afrique qui nous te bini, mais tant qu'on compte, la Syrie, la Syrie, ma Cameroun, mindele, va contribuer, oui. Merci pour la ministre, vous allez clôturer 2 minutes, vous allez bande kono sta pesa ni maloba nde makamutsu oti ko loba awa toko kotira no lobby plus toko ba central nucléaire na place pe na ko insister ete ba produit eza ya trop toko tiko limiter na mabelete elile ba ete totika ko ba mamdele mabanga ya encore trop de recherche eza na tout autour la minere oyo match na nukuti bandi na ngote ndeko dope na pesa maloba Matondo, c'est malheureux que mon pesinga 2 minutes, on va se cause à 3 nangana sepel. Nangalo babu papa zabana. Au moins awa été tango yo expliquer biso physique nucléaire na lingala. Na kanisi mutu nyonso za na conférence à comprendre exactement c'est quoi. Tala esika to zali ko balika abokoko to zali ko insister sur le quota. So que zalaki na français wa tolinga ki toyo kayo lokolo zali extraterrestre to bamusanga bamona ko zali extraterrestre ou ti quelque part tu racontes des histoires vraiment outi libanda mais tango tiango na lingala to comprendre que bazali ko tia pression na tina ete o ezali facile bazali ko sophistiqué yango et les gens bazali ko loba o toza na retard c'est sûr mais ko za ko sur la tête ba connaissance ebele biso to pesi ba mindele bazala kaye na mboka azali na papier na biki abandi ko tuna bino soko beli maladi bwezala ka ndenge nini papa tozoka kasa oyo to tuti yango encore ndenge biso wana za avantage to tuti yango boye to sali boye na boye na sima nango to sali boye yaza kokoma akei azali ko rassembler en fin de compte ango kende kuna ko publier yango na kombo na yo bandai ko pesa non à republier na kei j'ai fait mes recherches sur le paludisme na moni ke kisi ezali boye na boye dosage ezali quoi mais dosage ezali un travail par empirisme to meki 1 gramme to pesi na no mutoyo papa abikite to longwana no eloko to longwana kati na kasa jusqu'à ce que to kotika na élément automonique yango nezali ko servir banato banaka kosenga na bango banato banaka kobelela bango batikara abelela
raison na musée, topesi raison na musée. Bon libéré, bon libéré, bon libéré, sans raison na musée, bon libéré, quelle dynamisme, communauté internationale, l'histoire vous jugera, mais qu'un payera. Donc, ton fan na te na kati na logique oyo ndenge mutaza bona expliquer ngo malamu awake on crée une peur en nous pour tout s'intéresser na biloko mususu te ba pesa ngo ba kombo compliqué kadium kabrakta kurkuyum enfrekufrekufrekuyum tango yo kaka kombo wana oza directement découragé okazisi ke loko wana poko kwa kososola ngo ese loko moko très compliqué mais alors que nzabona papa nzabona expliquer awa makambo simple mutu nyoza za capable ya kosala barrage électrique na explication mbuta sabona na pesa mutu nyonso même ata mutu atanga école primaire te aza capable ya kosala barrage électrique aza capable ya kosala barrage éolienne ya koservir na mupepe koservir na mai to koservir na baélément mususu naturel ko comprendre que ezali makala lokola ba uranium. C'est clair, juste à comprendre. Donc, uranium mango ezalaka makala. Donc, plutonium ezalaka lokola makala. Donc, ezalaka makala to tiango na mai et bandi ko toxe. Ça lokola to bandi ko sala ba carbure, hein. Okamati carbure o tiango na mai, mbala moko bandi ko tokisa mai tuku mo mai komi moto. Mais tango ça ko tokisa, ça y vapeur. Soko zali mo maïri mo muke, to ebi malamu ke machine à vapeur ezalaki inventé pour la première fois en Égypte, hein? James Watt o ya anglais wa azwaki kaka modèle wana adapté yango pour ça là très à vapeur, hein? Donc eloko na ngalo ba wazali nini retard technologique tozali collé à lelo ezali retard moko na kobe en kabbalistique, c'est-à-dire que bazali ko encourager biso dans la voie de nous considérer en retard. Aussi longtemps que tu se considérer en retard, tu as un effort mon côté, yako ça la poto ko avancer. Ndeko alobi di kambo ba rafia na banine. Et là on a retourné ndeko. Et là-bas to là tes coton. Mais coton c'est une plante tropicale. Coton est beau ta marate na poto. Par quel miracle beaucoup expliquer nga mundele wazanga na coton te à fabriquer là-bas coton. Non, c'est pas possible. Donc il fallait qu'il en Afrique à Kouti bato bazali ko fabriquer là bas coton. Il a pris le procédé wana a commis na yango aye awa a actualiser yango. Et le quoi ba mbachaki son esclavagisme. Alors na kati l'esclavagisme industrie na biso ezalaki stopper makamo ezalaki stopper. Lelo on nous fait croire que le coton ezalaki inventé par Mundele. Et là bas coton ezalaki inventé par Mundele. Et là bas ya soie ezalaki inventé par Mundele. Nazali ko yebisa ndeko wana ke ampoule électrique oza na kati na ndako na yo muto inventaki yango ezali Edison était mais ezali travailleur na ye o ezalaki mutu mwindu. Ce sont les faits historiques. Toilette ya ko flasher muto inventaki yango mutu mwindu. Nini feu de route, feu de position za ko tambola nango na kati na nzela okuti feu rouge, feu vert. Muto inventaki yango ezali mutu mwindu. Alors comment est-ce qu'on continue quand la logique pour encourager de croire que nous sommes incapables, de croire que tous ali batu moko nous devons tous apprendre. Non, il faut tout rendre makambo ndenge ndeko za mona zali koroba. Science na biso bo tangi sango na lingala. Kende ko tangi sa na mathématique na lingala. Tangi sa na chimie na lingala. Okomona ke ko koma mayele ba ko sala bikamo. Mais ce que vous fandele kala français et anglais. Bonne soirée. Merci. Merci de kodompende na lobi ba ministre msololo emisego iko sila te tozoke na bande ko mususu munga basenzi tozana ngolo lobi to kwa krande ke munga basenzi nzoka nde chaque village to iko na centrale nucléaire na biso ndengo lobi ndela zorande na kam compliqué yemo Einstein kutubana classe pour tout ba découvrir ba biloko ba nucléaire lui yemo katika ko za jamais na diplôme ya physique kuna ya ba biloko nucléaire mama mise oyo ba 2 minutes. Et bon, papa Zambwana, na kanisi émission na yo eye po fungola biso missionné loko moko na lobaka on est bandeli que échange équitable entre biso na mindele zate pays producteur na pays azwa ko somba richesse moko boye bazali équitable basala échange équitable te mondela zo ça de façon que Mama mise bolimi sina kopeso 2 minutes na yo ndeko deswa komelinga ke muta telefone za na kata baba na ko satisfaire comme ça bona zongela ndeko telefone na lombango ntopeso maloba. Ok, merci l'impresario Zao Don Pambo depuis London. La personne de rien son beauté.
navandi na émission poke kitoko émission kitoko mais na inapesa idée na ngate pour les lona qui m'ont été cassé na zonga na l'état émission va bien mais on a comprendre et le moko de me démontrer biso de Atina Z vraiment au lobby kitoko rien à reprocher mais la vandeli côté na koloba ezali buzoba normalement il y a bisonde ba congolais parce que ceux qui sont dans makambo yo lobby donc il y a bateau qui na connaissance tango ba yebi yango ti ba merci yango alors ceux qui bango baza kolinga ko garder loko wana te je pense que comme problème donc il y a problème te ya kozanga koyeba loko wana mais il y a problème to respecter loko biso tozana yango mais tout considérer pe mindele oyo ba yebi ko sala biloko mususu pona yango na koyeba valeur le kozana yango pe na koyeba koma ko pesa yango na valeur ko pesa pa mindele na biso na bango makambo e ko kende likolo ou soki moni ke ozana yango ko pesa mindele ba nango te il faut luka pe bango bala kisayo eloko nini bango ba sala na yango po yo po koma niveau ko sala potanga ki exemple moko ya Libye ba pays wana kuna ba ka pays Afrique mais quand on va ça là quelque chose mais biso la congolais toza nango mais tozoye baté je pense que na souka le émission comme na souka mpoke kitoko lobby toza ensemble comme d'habitude merci bonne nuit bye bye merci la participation à kitoko et puis makambo lobby yango to ko débattre pe lobby mama mise continuer au 2 minutes et puis ndeko okito de to ko tirer conclusion souka. Oui papa Zambwana bana ko le bakaka boye que ba richesse na surtout bandi ko tekango po e bongisa na biso na mindele mondele soka ya ko sumba ngo parce que yende ayebele kwa kosala nango alors ezala te que atia yo na se po yo o meka o lia kata te du 1er au 30 du mois po ye bana na ye ba génération na ezala na richesse na ina lo baboy so mondele ko sombelo ko na yo a considérer yango a considérer pays yo moto mokolo mboka mokolo richesse c'est pas que aye a diminué a pesi prix na ye assez yo ko te tali yo soko okufa nzala ye kuna ba génération na ba génération ba ke ko lia ka pona loko moko ya ko zona mboka na yo et loko ezali wana to zongela siko papa Zambwana ba tozali na kata mboka ba autorité ba ba ko conscience que richesse ya mboka ba kabaka ngote ba waza ko kaba yango ta ba pays ba Arabie Saoudite pétrole kaka mtezo balusa mboka na bango pona nini parce que ba yebni bazo sala ni bazo négocier ba échange na bango pour nini biso te tozala mayele wana que non totangi la classe papa Zambwana totangi mingiti pour nini yo ko sombelo ko na ngai ngana tika la pauvre yo ka ko zala riche pour nini et loko wana de photo zongi lango ba ko saboter biso na ba domaine tout to ko zo émission ko continuer to ko continuer na ko pesa exemple mo ka muke kaka papa Zambwana le ka na Angola problème to kutaka après indépendance ya Angola na kati ya ville ya Luanda ba kasi ba ville presque nyonso tu ya kati ya Angola et il y a problème ya canalisation papa Zambwana tango mondele a longwe na kati ya Angola zongi Portugal bango bazali ko tonga mboka na ba tonga ville wana ba mona ki ville na bango ba tonga ki moto mwinde ki na droit ya ko benga na bango na mboka na bango te ba kei ba sali ndenge nini ba zuka ba plan canalisation ba kena bango nango papa Zambwana ndako yo ko fana so na plan canalisation te na kaso ko buka ndako apotonga mosusu mboka ekomaki misère donc oyebi ninga ko leka te oyebi ninga ko zongela te pona nini plan kaka ya canalisation eloko ya muke ya mais tellement est important et tchaka mboka par terre bandako mingi tika ko koya ko pona nini ma eza ko ronger se ya ndako ti ndako ko koya boyebi ninga ko bongisa ndako ko plan ya canalisation boza nango te wana ka exemple na pasi muke tozala bino to continuer merci maman mizeka na biso studio ja baza ko sinalenga awa temps vraiment esili makambo eza ebele oyo ko pesa confrontation na makambo tali code numero oyo ba mende ba provoquer na Congo donc soto ko sala attention te ker enge ko na Congo na ba jour oyo Kabila ameka ko pesa biso code ya mine oyo biso nsuto jebi to ko landela confrontation ya Abraham na ba Abimeleki ekobima baloba suko pa ndeko okito kuna. Oui, merci mingi ndo pesingalizo maloba. Oui, ngai na moni papa Zambwana lobby presque nyonso. Lobby nyonso vraiment soki na lagi d'accord te na lingaki na contredire yo mais lobby nyonso. Mais mutu na linga na contredire za ndeko na biso Zoro Babel.
auti okende parce que aza mayele auti olobelo moko boye eza te ke po ba contredire po ayeba ke na contredire elo na ngana loba boye po na bongisa mwa lisolo na ya suka auti kotika biso tant na utaki koloba ke mindele baza ko retarder biso ben eza kuti loko ya obomba mate po ezomonana ndenge mama uti koloba awa so otali bien ndele ndenge nini azo retarder biso numéré oyo ya Congo eza ya biso mais est-ce que bokoki koyebisa nga soki Congo la salela yango so to bénéficier nango eroza même ata richesse nyonso ya Congo to bénéficier nango te bien sûr to kende ba classe to tanga deko kito bolimbisi ngana za kotanga kama komia deko desfe awa j'espère que lobby okoya kote oza kokendeza sujet moko mukia kitoko garda mpona lobby j'espère que okozala ndenge bandela tombola wana de place to banda mais j'espère vraiment que lobby ba minute na nga oyo na ko récupérer ngo pona za vraiment na ebele ya koloba okozwa yango mais pona ngai eloko moko na ko tirer conclusion te eloko na ko yebisaka na bato c'est impossible pour toi d'expliquer le temps émission et toucher lobby parce que Bamindele il faut par exemple un projet pour déraciner le peuple noir, principalement le peuple congolais, na place auto vendre déjà parce que contrat bakabila na bakabiliste basi signé déjà na 11 ans au bavandi wana ezali contrat concessionnel elingo baite ke bayeka ya kotimwa la mabulu te bakozwaka mabulu te mais na contrat pe ya concession elingo baite na mabele wana ekomi na bango pe ya bango pendant que mabele wana Bamindele basi ba moni déjà quel genre de produit oyo baza kosala étude de faisabilité oyo bakobenda et pourtant mondialisation ekoya ba présenter ba document que voilà on avait signé le plan concessionnel qui est biloko ekopesa confrontation pesa ja kopesa confrontation parce que landa histoire Ituri landa histoire Mwanda nyonso na babulu wana baza kokosa biso ba pétrole mais na se ya pétrole il y a encore d'autres produits oyo ba samarium eza wana na ba sable d'arabe ba bitume Ozali était Congo, c'est le premier pays au monde où tous on a besoin de ba ciment na ba ligne pour tout ça la barabara na bisote et le kabanio ke ba parité zelo wana ka ya pamba to iko tsama ba lupango na biso na ba barabara na bisoto tuti yango ni érosion ni camion ni ekobuka yango te ba biloko lobby to ko débattre yango ba Bindele basi ba occuper déjà ba mabele nyonso wana na contrat oyo ba paya basali ensemble na bana mboka neska ba ministre ba hydrocarbures o ba yeba na valeur ba chimie ba physique nucléaire donc le Congo na ba place capitale oyo za na ba biloko ba nucléus ya ba kisimbia e bande la création monde to tikali lisusu na eloko moko tende Kabila alinga conclure ngo na terme oyo wana na premier instance discours na a présenté le 20 décembre alobaki na ko revoir code ya ba minéraux elingo bake to ko yoka na ba prix ya ofele lubaka ko na mungovo gratuit. Alléluia. Donc, kutani lobby. Donc, nous avons la recherche sur physique nucléaire. Dès que papa Mayaba na studio na zone sur antenne. Tika yo hata mokete
reso na musée topesi reso na musée